na bana oyo banda vanda pa ba président ta babeta masolo ya mukolo bano bazaka na succès na Brazza so tangi 5 bana na Brazza so ba ye Brazza ezaki ndombe fallait za ina kati ba Bill Clinton est-ce que Bill Clinton na Brazza mire kuya pour na Bill Clinton bati bele ba ye ba te ba ni masolo musique te ba konti masolo musique na bulu ye internet ye et puis ba biloba loba il faut falloir pour mettre le 25 novembre on a eu mais pour faire tout confirmer que Fabet avant a confirmer a sali tout le la musicien moboye ba reporter date na ye te to bangite le quoi ba reporter date musicien wana ya zui ba PC date wana c'est le Congo qui gagne mais ceux qui abeti piaka c'est le Congo qui perd ba golo peso ba zika problème ils a ba warrior biso mutu tolobi ba fanatique au moni ba intervenir ba fanatique ba oloba ti il faut regarder abeta stade Alphonse Massamba Diba eza malamu ba fanatique a bien bango wana ya Félix Tenzo na sali 23 ans ya fidélité te 23 ans wapi na quartier Maquet obiga ya Félix Tenzo na sali 23 ans na quartier Maquet ba pousser abeta mais c'est ça mais non que ba tu ne ba comme ko boycotter concert à Fali non bon comprendre rappeler makambo susu bandeko na so Kinshasa on peut te dire que moi ba langage de la rue koma ebele pour nzala ba boycotter concert à Falité ba sengine na leader na bango il faut abeta alors aokuna bazaka na mbongo baokuna ba pesa ka batu vient na beti musique ya tala muta sali 23 ans so 24 ans mais pas fallait sali combien de fidélité est-ce que koki 23 ans ba 17 ans 16 ans 16 ans 17 ans mais ce ko yango wana ba pesa lupango ezala na monga fula ezala na kisenso ezala na pasa ba pesi ka musicien merci ba kabela Mercedes mo ke na ko boma mutu mais vient na bikono no so ka no beta na Rwanda oh mais maka kisinjora omona ka ngote oh kisinjora beza mabela Rwanda Rwanda kitoko Rwanda guwe na prince bakali ce que ça qui ko fali na cheba tuno so témoin Mercedes c'est ça la kalezaka na libabe ba la ça on a vidéo basuka nango wapi et même ça ba ngambute donc bino bolingi ka batuto ya kala ba vidéo to kabeli musicien voiture c'est le côté voiture ba kontango na bien matériel les arabanda kala ba mapangu ngana che batu témoin fallait bolinga boboma azane satana te bomoni ba satana lelo tala mwana biso tala ninge baba tu ba ko finga tande batu ba ko lobana batu bazo bomba bande konanga oh mais oui comment me poli comment me pola azana intérêt ko gagner lokola zo lukango lokola ba koliti na ba kisi njora bayaka na TV wala ba ke fallait koma ko landa makambo oyo via sala ka fallait na makambo via sala fallait landa déjà ba beti masikini alanda ba tabulai ba lwa mo makiadi ba kester ba papa we mbage landa nani muto asila gaz bonga bimisa album kanze mo mtebe akoboma batu na musique donc viens wana soka weli date wana Paul Baké azali première ceux qui africains mi gamalunzi ça c'est première africain ceux qui il y a ceux qui francophone pour pas comme la francophone pour francophone on ezala ka fali il comme francophone ça c'est sangai donc amo wela ko abeta et puis ba tie liboso ba so no mane ba comme yine ko mane ba comme finger ami fingi si sampi soto simba fallait ndima Macron awa bino bolobi te fallait ko ndima Macron ndenge nini mais on la promotion de mais va fali skoyo ba biki to ba lokwa ba fali de na quartier la tête déjà endombi ba chéri muto même ba chéri sur ma casse na quartier la tête za fali ba to ba zo nyokola libota nanga OK no ko sepelisa bango obeta musique ozomona ngana zali premier mutu on a telemela tant bazo ba ndeko na mission na za Rwanda ngala bi non c'est un Congolais et ça soleil wanga ta soleil wanga amema mwasini na quartier la tête et ça va ventiro musu ba vient na mukolo nani comme nani ama bungela fali Suzuki et ça yete Jerry Kobetox bonjour Boli santé bonjour Béni wakwetu Boli santé na ça il ata wakwetu mashi wa mumeni oui santé kimia papa kuluta famille bota koko ba warrior toujours mukua moko de la presse préfet de discipline je suis là pepele le roi chombo na sim na chombo plutôt de naza pena kimia en tout cas en commençant on peut ça no mbote na ba warrior union sur monde entier très bien
c'est identité. Warrior à monde entier en tout cas na pesi bino bambote belé. Na ba warrior on a minute boza na ba avion. Bozo kende destination Brazzaville. Na boza partout bozo kende Brazzaville pour to retourner stade Alphonse Massamba Déba. Boyebi que ça stade mon premier congolais. Azo betango congolais à Kinshasa na congolais Brazzaville moko tena na beta ta gabonais pe na beta te. Donc congolais liboso zo beta stade on les ali fali. Donc ba warrior nyoso to retourner vraiment stade on a pour fali il faut to benga ke papa ba stade. Abeti déjà presque 8 stades en Afrique. C'est déjà assez. Ça déjà belé. Moni batu mususu ba banda carrière bo benga ke ya mukolo. Mais abanga ne ba stade kutu shark eza wa banga ngo. Mais tu bika ya mukolo za ka moko faire rigolo. Kasi abanga même shark. Yo mo ta beta Martin asima fali. Te mais mutam to beta na tana et puis dans batu ba yaka na ba nani na benga ba nani. Ba jale lo neta ba yaka ba ke abanda musique liboso ne kasa abanda musique liboso fali fala beta stade. Ne ba wera so ba beta ba la ki ya na bango. Na ba kofelo bidende ba la saka ki ya na bango. Qu'il faut payer pas beta stade. Les là comme na simat. Tout le monde a beta stade. Même Azam Mukolo a comme une qui fali. Na ba waze quoi. Ba comme on nyoso. Mutana na minute mutana espérance ça stade déjà falit. Yem da expliquer ba on apporte 15 ba côté la raboye. N'apporte ba côté la raboye. Soko termine na podium ba sala raboye. DPK be ya tout na ka emage ka be simba kate. Non, amina to fali mto pe sa cours. Mais aloba ki on émission bi yem azana clé. Azana clé de déverrouillage ya stade. On a fallu te na émission popol mo passo la bi nga biso na ba maso no to na orchestre. To yebi secret ya stade. Parce que to zala na ba orchestre wana to yebi secret stade na ndenge leka. OK. Et puis il fallait monter ma malamu ayeko baxation ni abi après ngai bato no surtout ba ko beta ba ko retourner stade des martyrs. On monte le bas. Je dirais que tu as actualité tellement makasi déjà le 27 na stade Massamba Déba na Brazzaville, fallait déjà en plein Brazzaville, tout le monde a staff sur la délégation de déjà KI. Donc le déjà lobby déjà ma lobby concert et Zobetama. Concert et Zobetama non. Organisation déjà qu'on s'est passé comment Non, organisation d'abord il fallait pour pas. D'abord aloba na binoni, c'est une question de professionnalisme. Très bien. Ozomona fallait ce qu'on t'a dit le moment na sekin de comment il y a page moi publié concert il y a ministère mina sima avant na sima RTNC o azobeta na stade wana a publié affiche na ye a publié affiche na ye a publié na fali ye sponsor moko fali 15 sponsors ozomona niveau ya professionnalisme ba sponsor balanda ka nani est-ce que big sponsor moko banda ba événement banda na Congo atika ko sponsoriser événement moko te mais événement liboso sponsoriser fali Nata comme le quoi? Oui, tout le temps. T'es dans le temps en haute. Bah tout n'est dans le bas vous voyez bien. Até qu'à moto. Sponsor wana a sponsoriser un événement té. J'ai même ma main coupée. A sponsoriser un événement té mais a sponsoriser événement il fallait à stade. Si le moto fallait ça pas à bango bah PC ya cher wana. Bah bi faut y mourir aux oies. Fallait va na oumena. Il y a la baille. Vous comprenez? Donc organisation ça n'a bien. Sauf que Brazzaville les amboka fali on m'a dit il fallait mettre les solo ya carrière naie ba Brazzaville ba contribuer ma casse na les solo ya fali ngana va na Brazzaville 12 ans je crois bien pour moi on a aussi 23 ans donc il y a aussi moi on a aussi 21 ans na Brazzaville Aïcha Bampele dit que j'ai sali déjà anniversaire né autour le 20 mai on fêter sauf qu'il fallait tout fêter naie na sali 12 ans na Brazzaville ou 13 ans modero totoka ndem tagenda zwanga kuna yana nga ponga ndo linga mboka la binote ndo linga kana tala ngona musika donc modero mtayana nga a na vana na Brazzaville musicien za kana impact lokola na bana oyo ba ndo vanda pa ba président ta ba beta masolo ya mukolo bano bazaka na succès na Brazza so tangi 5 bana na Brazza so ba ye Brazza za ke ndombe fallait za ina kati ba Bill Clinton est-ce que Bill Clinton na Brazza mire kwea po na Bill Clinton Bate bele baye baye masola musique te ba koti masola musique na bulu ye ke internet ye pesi ba biloba loba. Ba se le ope ba zaina mo ba chouchou magé ba sambrira ba bango na bango ba comment ba porter parole. C'est le pas ça chouchou. C'est lui à porter parole, c'est lui à comment porter parole à leader à Simer TNC. Moi artiste amené na mboka. Ah artiste amené na mboka. Yemana onzem na pas à part kombe yemana onzem moi yemi na kata album wana. Na opé son bon na kata émission yemana onzem. Non na ba kala na yebi. Ah ya kala chance. Vous doit pas m'emballer l'autre. Donc, aux hommes que
na kati ya Brazzaville fallait aza na histoire munene fallait tanga longwe quartier latin alobi mise en disponibilité premier concert à Beta na carrière solo na Beta na Brazzaville na Point Noir au moins que ba Brazzaville baza na histoire ya musique ya Fally donc bolo bateke Fally est-ce que ko simba te ba Brazzaville balingaka ye nga nazala boye na rima ya ma Fally ya Fespam na mona ndenge bato bazoya kaka ko signer ba autographe Fally signer autographe kaka signer akomaka na simelamba na ye et puis la mystique a fumé papa Michel Ondeli oka Fally aboka ke atinda sko bana baya kozwa Fally so erwanga pe na Vandi Star mais sera nanu ya ba octave te na ba ah Fally ah musique alega ko leader na succès so ba Fespam na Brazza so pas où est la les gars où est la succès nana les gars où est la succès na maison mère mais papa veut pas ça ba succès na yé na maison mère après où est la les Arabes Bill Clinton na succès on même maison mère quand on parle maison mère na succès où est ranson Bill Clinton maman on va ina moto a ebi mama musique ko na ebi matière à musique moto na zo tanga comme moi azaki ne chef d'orchestre azaki na yemba danger mais octave Ndombi Ndombi mene ezaka moto ayebe Ndombi ko yibe bandi ko kabamongo bandi Bill Clinton makito spawn na ko sala promotion te mais ba Fally skoyo ba Bill Clinton ba lokwa ba Fally derrière na quartier la tête déjà Ndombi ba chéri moto même ba chéri sur ma casse na quartier la tête za Fally et ça soleil wanga te soleil wanga amema moi sini na quartier la tête et ça va ventirer musu ba vient na mukolo nani comme nani ama bungela Fally Suzuki et ça yete na taille ni moi ça Hollande na kama ba yebo ya ko bungela Fally babi espalia ndaka zaché pas ça et ça problème te mais ba on ba la sa mutema mabe pona nini ba ya sam chintu baloba makambo wana te pona nini ba ve na ngai Savané de pitch motema ya Brigitte Savané mama confort Fally ko taleka kalobi Savané de pitch ando sokolisanga ba catch tala niveau Fally opesa ba yani ba respect ba Willy Bula voilà ba ya Willy Bula ba ya modogo barambwa Fally opesa ba respect mais soleil moko boye obima na otana so moye bimi okimi jine te kuta koma obima mais oyaka na loyenge obungeli Fally millionnaire RUR yozo ya kolela ke chef d'orchestre nyokolanga na orchestre mais auto bala pe un bon mariage Soleil Wanga non auto bala Soleil Wanga yesu na vie na ezala 8 hein auto bala auto ça ma civil hein ah pour la mukanda ah passé hein. Mais tout le monde concert il y a Fally pour na masamba débat na Brazzaville on dirait et que aussi moi division moi na Brazzaville division parce que Brazzaville pardon c'est sa question parce que Brazzaville bazongeli siko ndeko na bango moi na mboka na bango roga ndeni yo ko beta concert pendant tout le temps mais artiste ba uta libanda Fally pour uta libanda pa beta stade moi ke bino pe botier trouble na Brazzaville ba fanatique ya roga na bi ba komola bango te mais na beteli bino bravo. Est-ce qu'on a mis à signer ce concert le 24 est-ce qu'on a mais ça bongo le 24 juin ba vrai ba fanatique bango na baleki ba fingi été balobi na ye il faut la charité bien ordonnée commence par soi-même roga il fallait yo ndo beta concert au liboso mais le qu'on appelle fallait acheter mais yo peut faut beta ya mo dire roga pa acheter le 24 juin babi eza compista ba warrior parce que bobi omoni la Brazzaville ba roya bino boro tchaka jour mona le Brazzaville ba yate eza complicité ba warrior complicité ba warrior lisusu ba goloa na leader na bango simer tense ata ba sali fièvre exact ah omoni leader na bango ata sali fièvre moi ça boyi likambo ekoleli eza ka Fally ba goloa peso bazwi ka problème eza ba warrior biso mutu tolobi ba fanatique omoni ba intervenir ba fanatique ba oloba te il faut roga abeta stade Alphonse Masamba Deba eza malamu ba fanatique abie bango wana ba pousser abeta mais c'est ça mais non que batu ne ba oloba ba komi ko boycotter concert à Fally non bon comprendre rappeler makambo susu bandiko na biso Kinshasa on peut te dire que moi ba langage de la rue koma ebele pour nzala ba boycotter concert à Fally te ba sengine na leader na bango il faut abeta alors le 24 juin le quoi on a raté okende ya Fally le 24 juin na Brazzaville na okende te ke mopandi sango ozana kinade te na ozana en tout cas pendant le 24 juin
naza na kini te naza na concert ya roga na masamba débat et puis nazoya déjà kosala sitting déjà kosolola so na ba fanatique après concert a fali je crois bien ba moto so bana ndenge to kota ngo boye to ça masolo ça normal ba fanatique il faut botina ne leader na bino bongo faut botina bo raté bo finga ka finga ka ne ba golo ba ka ba finga ka fallait abeti concert à $500 boye si leader na bino te zo so pa biso beta pe fallait azui trophée à flamme leader faut yo po zwango fallait azui disque d'or leader faut yo po bongo bino mo vandi kaka ayemba ka danger ayemba ka barumba ko ekenda esuka wapi to moni en pleine répétition ya fali pour masamba débat to moni ya pesi Feli Tyson parcelle en tout cas station na fali poupa mais to moni ba soupçon pesanga raté ba murmure ko ba bazanga koloba te balobi mapango na pasa eza nango botika trafic wenda ngo mapanga valeur te o ba pesi pesa misali boso te ba pesa mutuka nanga lobi bo tanga komone te tanga na ko ba lobi bongo te to ya pozo finge te pa te bonga na finga bo est-ce que nga na finga ngam na ti tojo bona finga bat balobi ka ebelo ko répondre na répondre ba gaulois boy pour na bi ke ça ba gaulois na répondre bango boy eza ba gaulois donc bino bo finga bato bazaka na pasa bozo ba ke lupanga pasa ça na ngona tina te pas na bino to pas na yo te za mabe eza pas na yo très bien muto yo chanza ngwa sa te et bon bato ba na pasa ba na mapangu te ba viva ka te eza problème te fali kutu bobenga mwana makelele mais lelo yazo représenter Congo et c'est le côté il y a Feli Tyson a sali 23 ans il y a fidélité te 23 ans wapi na quartier matin Obika il y a Feli Tyson a sali 23 ans na quartier matin quartier latin abimanani baokuna bazaka na mbongo baokuna bapesaka bato vient na beti musique ya tala mutu asali 23 ans soki 24 ans mais pas fallu asali combien de fidélité est-ce que koki 23 ans bah 17 ans 16 ans 17 ans 16 ans 17 ans mais ce que yango wana bapesi elupango ezala na monga fula ezala na kiseso ezala na pasa bapesi ka musicien bercy bakabela Mercedes moko ekenda koboma mutu Mercedes ese sala kala ezaka na libabe balakisa biso yango na video basuka nango wapi ememisa bango ngambu te donc bino bolingi ka bato toyaka na bavideo twakabeli musicien voiture eza eloko te voiture bakonta yango na bien matériel te bien matériel ezaka ebandaka na bamapangu lupangu na yo yango nalobaka ya lupangu na yo te eza na kisesu ya yo oza soki na Gombe biso nyonso tu tokolala kaka pongi epuis etali standing oyo otongela yango bagaulois bozala concentré na stade devoir ona fala pesi bino yango wana bolongola nini wana botika ya Feli Tyson kimbeni Feli Tyson abetaki toyokaki tala lelo oyo azwi livré parcellaire na ye eza malamu oyebi bilo mosusu fali ye alobi yango nga mutu naza mutu ya liboso ekoma mabe siko point tolobaka ke mama beti masiki naza mwasa moyindo ya liboso abeta Olympia de Paris point toloba yango siko ya fali bozoboya toloba mpona nini toloba yango Rochero azwa Olympia de Paris 3 jours soki Zénith 3 jours toloba yango poani poza histoire photo beta yango poza histoire tala eti bake kotika soki nani musicien mo Olivier na poto o eza musicien liboso asali yango wera kutu alobi mwasa papa mundabi alobi totika bomboko Jacques na poto wera kotika bomboko Jacques na kini te batika bomboko Jacques na poto wow akoma pe pasteur obika akoma pasteur mon frère bomboko Jacques na pese bambote bela akoma pasteur munene papa wemba pasala ngwa tika tokeko na papa wemba te tokekaka na Fali Ipupa boloba keke aza mutu apesa elengi est ce que beke Fali auti kovoyage kana musicien mo asimi na loboko ake tike na poto Kalombo te Iseboya l'équipe est la médiate mais namoni Iseboya azopesa kaka Fali merci en tout cas président Boya Zalate aye kotika nga na poto Fali tozalaka na podium ndenge poids mouche akeye na podium po azoluka bafani ya koluka po bango babondelaka bafani ake kobonde poids mouche te mais Fali aza poids lourd o wana azosala makambo wana aza poids mouche makasi poids léger wana catégorie ya championnat kalembelembe bon babetaka deuxième division Fali abetaka Ligue des Champions aleki na podium wana atiki ye atikala siko bato bakoma obelela o ye nde moto ya liboso boyebi lisolo ya miziki te so banotala novelas bondoki mpe politique boye na miziki bodéborde te botuta babordire te bato bayebi masolo ya miziki baleki bino
Tout ça, c'est une affaire, affaire à Paris la Défense. Et bon, depuis quoi qu'il y a un musicien qui n'a pas de ce que tu as dit. Atiki na ba musicien na poto na ye pe batikali. Boke tu pa kenda na ye na ba musicien mwandamu boya kota bangulu mingi. Na ba musicien mwandamu batikala bakima. Tolobani. Toi peux une affaire à Paris la Défense you arena affaire ça makambo. En tout cas, félicitations on a Burna Boy parce que tout le monde ba image migré et migré la malouze à l'autre la bisango aza ko illustrer so image wana tout le monde à niveau il y a plein au Burna Boy à sali en tout cas sali bien. Fallait pour te dire que le 25 novembre sous na you arena. Mais to outi ko za confirmation ya Quadra Koraman patron de la musique congolaise Koffi Olomide. A outi ko confirmer concert na you arena avant concert ya fallait pour donc le roi ko fallait en mettre en novembre c'est que ndeto wana mettre ko ta juin toke baté na juillet, août, septembre, Quadra Kobeta. Et pas ça la warrior. Au moins le ba qui sabi sonyo c'est le Congo qui gagne. Au moins nga tala ya moso fallait ça makambu bino bolandi. Tobo ya ngota. O fallait na bete martira. Il faut bena leader a simerate nsa beta. Il faut bena nani po mushi pe fa beta. Magé ya beta ka wela ka précipiter ka zwa ki makambu na ye. Concernant les Burna Boy, mon qui on concernant Burna Boy, félicitations. Natala qui en félicitations. Burna Boy na minute à sa premier en Afrique. Très bien. Si on a tourné sondage à Sike Bimi, Fabrigas, natala non pena kombo na ye parce qu'avant une émission papi moma aoloba. Sondage à Sike Bimi, Fabrigas toi là déjà. Beta 10 meilleurs artistes africains 2023. Burna Boy premier, fallait pour pas deuxième. Vrai ou faux? Voilà. Na minute baouti kobimisa yango sondage ya sika actuellement Burna Boy premier fali deuxième siko oyaki na plateau moko boye tala omoni Nathalie direct ne moko boye président solobela mituka tala héros président solobela mituka ba kitsa mutuka na car moko boye osoganga na ba koliti na yo oye sala kate na kid karaba leader karaba basana obana mikie. Parce que nous bananiqués, parce que nous poids mouche. Burna Boy, en tout cas, félicitations. D'abord, Burna Boy, a plus à un pays anglophone. Et là, comme ça, les musiciens anglophones en France, ils tobo la salle, na stade. Si quoi, les musiciens en France, ils vont tirer la biso munoko à longola manette ité o. A Québec aux États-Unis. Maître Gims. Ngana tangi kombo. Na bika longola manette ité. Ake no beta na États-Unis. Burna Boy aza musicien nigérien. Mais aye ko beta na kata France. Tala place à Sali. Siko yepé alongo ke no beta salle moko na Nigeria bongo. Il y a 42 000 places. Gims entend ça dit. Eh ya. Na pays anglophone. Bon yo ka français té. Na yebisi yo. Eza remarque moko tuna batu surtout ba yebiso ba musicien français baza na difficulté na ba pays anglophone. Mais les musiciens anglophones, ils sont dans le pays francophone, ils sont si vous fallait pour le 25 novembre, on a eu Arena. Mais pour faire confirmer que Fabet avant. A confirmer, à salir tout le corps de la musicien, va reporter date. Le corps va reporter date à musicien. Il y a Zui, PC date. C'est le Congo qui gagne, mais ceux qui abeti Piaka, c'est le Congo qui perd. Oh. Mais oui, Congo me poli. Comment tu gagner? Azan intérêt à gagner. Le corps a son lukango. Le corps a bakoliti na eba kisi njora. Bayaka na TV wala ba ke fallait comment kolanda makambu oyo via sala. Fallait na makambu via sala. Fallait landa déjà ba beti masikini. Alanda ba tabulai ba luambo makiadi. Ba kester ba papa wemba ke landa nani. Muto asila gaz bonga bimisa album kanze mo mtebeta. Ah! Boni zoba boyoko. Album les gens de beta te. Beta te. Oh. Oui, 5 chansons. 5 kaka. Bon, tu as un commentaire. Tu as un commentaire, tu as 5 chansons. Tu as un commentaire parce que nous avons posé la question. On a exact. Donc, il faut expliquer sur Internet. Mais ça, on a un titre. On a un titre. On a un titre. Album manezo beta te bino ba chroniquer bo pese ka makasi bozo pese ka ve lenda fallait ko bomaye on m'a dit faire na musisa suka akwa ko kata na musisa pourrier. Musique il fallait mettre les musique à mutema mabe eza musique à bayero bande azaka cho 7 bien zo luka 8 B fallait zo mona wana akoboma batu na musique donc viens wana soka weli date wana Paul Baké azali première ceux qui africains mi kamalunzi azali première africain ceux qui il y a
il y a ceux qui francophones pour pas comment la francophone pour francophone on les a la fali dit comme francophone ça c'est exangai donc à moi là abeta et puis il va tirer liboso fali je crois bien ceux qui août ou entre août ou octobre abeta c'est ça problème t'es déjà bon séjour na artiste ya mboka na biso Inos B na niveau ya est parce qu'il y a qui mariage à sœur na ya balaki famille même mobimba baza kuna to moni pe to yoki pe interview total qui yango pe l'artiste Inos B azana ya cœur ouvert alors que on a problème mon côté na ba Rwanda donc lelo soki si arrivé que ba bengisi production na Rwanda OK betane sans problème parce que yo tant que congolais après to zongi no tant que bana mboka ba propos wana na yo monyonde ato longoli no ki warrior to longoli ki longoli ki warrior nde te to chono mpandi te longoli ki warrior te ozana ngombe to chono longoli ki warrior je suis warrior à vie comme maluzi awa to so respecte que ba congolais to so état que bana bon warrior pas à congolais mais ça warrior ça te ato so respecte que no bana no ya mboka musique te to so état que bana no ya mboka yo monyo ba propos ndeni avant na répondre makambo à Inos B na répondre non Kisinjora en tout cas arena tour so kete bon et ça problème à famille côté tata to ya maman bon pour arena ya tour so ko kete pour yo ba confiance ça ya yo ça l'effort tika o sambrier na yo keso ba bengana ki o derrière ba finga ki o bêtise sa maman na yo na page c'est concentré bo bet arena c'est concentré bo bet arena mais comme les ko soutenir papa il y a Christine OK pe Dubaï na gaz et ça problème ité oh eza élévation nga sepelaka na élévation moninga comment te na sengela yeke akenda arena alors na yeko répondre boye na yoki employé momoko awa obi mutu azaka mutu mona employé wana na ngaka osongela ngo lisusu pona na meka ko relancer ngo lisusu na bato ba Hollanda biso olobi pona yo innocence a libre wa oloba makambo wana eza au point de vue na eza opinion na yi siko tango fali aponaki ka ya Macron kongo bo traiter fali na et wana ce ko ba interrompre wala soki ba telemisi Macron boye na Kagame boye mutali boso to bomanani Macron na Kagame ba telemisi bango boye ba congolais eyuwe agende to ko bomanani liboso poti ya ba commentaire ozomona ozomona ba question na ngazo boya ko répondre pour ça répondre parce que journaliste il faut répondre bato ba la personne faut répondre ya moni lelo mutu no sabundisa ka fali nza mabimisa ke na poisa lokola babundisa ki fali mo nza ba changer langage yo asinga na lobani yi da bisi identité na baswana mane ba komo yine ko mane ba komo finger ami fingi si sans biso to simba e fali ndima Macron awa bino bolobi te fali ko ndima Macron ndenge nini ngapi na lobaka ngo biso to na problème na Rwanda te toza na problème na Rwanda te toza na problème na type wana ya mutu mukelo kwa kita vélo aza pandi lo kwa mandalala to ane na problème na yi na kata Rwanda toza la bandeko na biso baza kuna peuple rwandais baza bandeko na biso mais sauf que fali aboyi obi que fali aboyi ki contrat ya Rwanda omoni siko soki fali alobaki makambu oyo ndeko na biso alobi lelo ngai na kotala makambo wana te nazokende kobeta na Rwanda oyebi nini elingaki ezala na hasi balingaki bamenace na famille ya fali na biso bawaro ningai koma mufunge mukamate lider na mina alobi boye po nini naza rwandais siko awa jo wana yaya wana alobi bongo nye bakomika kofenteka kofinga tindika chakal mais soki ezalaki fali omoni siko lelo bakoti na idéologie ya fali na moment Rwanda azobundisa biso musicien moko encore telemaki na kobeta na Rwanda te jamais o bena linga Congo mais vient na bikono nozalaki na obeta na Rwanda o amemaka Kisinjora omonaka yango te o Kisinjora beza mabele Rwanda Rwanda kitoko Rwanda gue na prince bakali soki ezalaki sikoyo fali natie bato nyonso témoin ngai natie bato témoin fali oboninga boboma aza ne satana te bomoni basatana lelo tala mwana biso tala ndenge bato bakoma finga ye tala nde bato bakoma oloba na ye bato bazobomba bandeko na nga bato oyo bazonyokola libota na nga okende kosepelisa bango obeta miziki ozomona nga nazali premier mutu oyo natelemela ntango bazobala ndeko na biso naza rwanda nga lobi non c'est un congolais lelo nde boloba nde bonso ake Rwanda biso to perdre parce que asalaka mpe ferita musique tokoperdre lelo parce que na classement ya Afrique omona mpe ere moko petit na biso akotaka
malgré l'idée la simera tense ya tika la rane kaka petit on a kota kazaka la ba classement msoka ba mise ba tala na YouTube yé pas zali ba mise mo pe ba streamer bango mingi azali et ça la biso bien biso ba wala to za na jalo mututé to linga pe ka biso to za la biso té to linga ne bo la fali charge ya musique bo tia wana abunda kana ba burna bo yemoko na ba Davido yemoko na ba Wizkid yemoko bino tokanga makaka na championnat kalembele kaka rumba odemba lingala 9 minutes Guinée yake nokanga lingala 9 minutes obelise liboma to nini mais tout le monde a celle où tu posté tout le monde déjà félicitations à Fally pour papa daki na tapis rouge na défilé c'est le a changé langage ya tika c'est le tout le monde a posté vidéo moko wana o faya zo welisa pesa mbote asa una vidéo apesa na mbote comment raconter na monaki vidéo c'est Léo tant a posté kabilo ka failli na page na yi bomoni siko que c'est Léo c'est un warrior révolté c'est Léo pela za warrior révolté au monde ngeta lami po ezanani Fally azipe ba abonné ya na sabino tout le monde est warrior même Freza Fachi il est warrior ah bon mais oui maman Denise warriors fait rigola warrior oh mais warrior cela veut dire guerrier combattant mutu azo bunda tout le monde est warrior moi ba tout na mukili baza ba warrior pour ba benga gouvernement na so gouvernement ba warrior casse tout le monde est warrior donc c'est le so zo tebilo ka Fally allez-y comprendre c'est le abika kana sima Fally nenga zana alesa ka c'est Léo na page na ye obike page comment futa pour combien beta 1 million de vies pour beti soki après soki ba un mois et ceux qui peuvent combien et bien 1 million de vies comment Fally ceux qui zagité na makambouana et tala mabungote donc c'est le faut comprendre yé moi pas le bio ba pesier conseil na taki na émission na ti le collé abi ba pesier conseil au moni makambouana au moni tap yo bundisa Fally OK na Fally ti wapi Fally na vandi boyoki nzoto malili mindele ba ça il a Fally analyse ya Fally otali ngote mindele basali analyse ya Fally bafali basala émission analyse bala ça Fally uta quartier la terre nombre d'albums abeta 6 albums pas Kofi et puis le là beti 6 albums pas naye mindele obeseli nzoto malili nabi mais ba congolais tout ça ba ndoki bolimbisanga tout ça na patrimoine na biso ye mindele kutu bafandele bazo tonga ye bazo ça ele ba analyse ale bino kuna te mutapesa elengi akosaka ondima na bino ka essaye l'autre ba renia ka ba wera ba Fally bandima ba wera je dirais que peut-être comme d'accord chité donc comme il faut déjà na souka en tout cas merci pour notre temps disposé to retenir nini et puis ba dédicace na yo na ba tout balandio de partout to retenir déjà lobby na monaki bazo tchaba affiche ya concert ya arena et puis tant la photo mona mundele muto ba tchaba panneau Fally yeboka lo c'est une question de professionnalisme d'organisation et de professionnalisme. Donc, on a que Mundele a sorti un panneau, a fiche à Fally. Donc, Arena s'est confirmé le 25 novembre 2023. Moi, on a mis la manette, il y a la 2024. Faut alandaka ya na Fally. Donc, 2023, Batser na biso na batonto na biso poto ba bibi lambe zui mbungi makasi. Babilambo kaka oka pena ba manteau pena ba bomba ya ndenge na ndenge ezu ba mbungi donc ezo la tamate donc jour à concert wana batu bakola ta danger batu bakobima danger et kozala suka donc eza ndenge moko na concert ya Brazzaville on va retourner stade Alphonse Massamba Débat bana Brazzaville bola saké Fally azo appartenir pe na bino histoire a Fally musique eza pa na bino eza pe ndemo na biso ba warrior toko ya pa ya roga leti moi je soutiens roga parce que roga saka ya Congo Brazzaville te azali Afrique tala uta iko bete lo connaît awa na Afrique mo mababina ki yango donc biso toza bongo biso ba warrior toza ba ta ketote to lo kwa bato eza actualité na biso muta kufi bolo ba eza actualité na biso boni ngabo sa accaparer na actualité ngo ya muta kufi félicitations aussi na Orly Gola na okinze mune kitoko hommage à Guy Gola en tout cas l'équipe banze mune so babeta ki awa en tout cas monique eza ngo famille ba yembi bato bakota makamna loyenge
Et puis ayembi makasi ya senti que naturalité moko eza wana. Ah, ça li bagolo bien. Oh, ça y banani. Bagolo bien. Boya za bien, Orlia za golo. Ni ba finga ye. Ya famille bota. Ah, c'est bon. En tout cas, félicitations à félicitations à Binope. Bah warrior oh nyo sorti au monde entier. Oh mo soutenir Fally Ipupa, maître Junior Mukuna, Toro. Toro akufeli. Moni matanga maître Junior Mukuna za matanga nanga. Fona za na famille. Donc akufeli grand frère na ye. Donc eza esali pasi makasi. Moni eza pe ba raison oh Jericho Betox ko ba warrior à se retrouver na Brazzaville té. Ba na Brazza bozala toujours wana pour nous soutenir Fally. Kelly Charleston Warrior, fiston coloqué El Zapatero, na bosanité ba maman surtout il y a ba Warrior, ba Warriors et puis na bosanité vient na prince Tukuzu noir mais beau Djinou Kindu droit chemin masananga ambazi bourgeois. Moyembi monene yaya. Oleka bango na swag et puis Emmanuel Macron chief à télé na bosanité vient na Dea Gino liaki. Donc, et puis, Venabiso Feli Taizon a suivi beaucoup à Lupango. Ezala ya Masina, ezala ya Bibwa, ezala ya Kindele, ezala ya Wap, ezala beaucoup à Lupango. Pesa mutu Lupango, ko pesa batu mutu kati après 3 jours, 4 jours, aboma mutu. O même songam. Apo wanga na ye. Apo bobotele mutu kango. Oyeka babotela merci pour na mutuka. Mutuka ne bomaka mutu. Famille ya mutu wana. Si lelo makambo za na parquet. Allez, fala boyine makambo wana pesine lupangu. Merci beaucoup na Aigle Mobutu Mobali ya Nana Ketchup. Mami. Ba joyeux anniversaire pe na bana Fally. Oh ba uti ko fêter ba anniversaire ndé moi. Et puis bambote belé na vie na ngai Adriche Motomètre beba zibeba sans oublier cadre tout ça l'émission La Poche Bar. Est-ce que tu écoutes na ba FK Tendresse? Est-ce que tu écoutes na ba DJ Barbe? Donc c'est un peu ça. Bijou Masengo, Bijou Congolo, na Salioni. C'est le président Omar Ikabongo Bambote Belé. Donc je suis là vraiment Zara mon chief Migra Malundi. Donc camarade depuis 1900 Tropicana, 1900 Modero Totokani. Camarade depuis. Soki na lobby mabe, bagolwa, boya. Boya na benga bino. Wana ba petit na ngai. Baya. Bango nyonso wana bagolo wana ba petit na ngai. Tala, koko na bino alobi boy. Ne na za koko ba warrior, ne pe na koza koko na bino na pesa bino toli. Bozala nganchi te, nganchi. Bozala focaliser na stade. Po stade wana. Ah, stade wana. Bozala droit erreur te. Malgré fallait pesi 7 devoir na mbala moko. Nan bosala ta moko te bosala ka stade Marty. So bo si stade Marty concert à 300. Concert à 500. Stade Angola. Chaque club c'est la bino. Merci beaucoup, Jericho Betox. Merci à tous vos individus de partout.